Tour du monde et dino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens yanga motema na pesa Tour du monde et dino image yanga motema na pesa nanani Anise et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ayo Panja sango ya Congo, et dino image panja site yo. Panja sango ya Congo, émission kitoko yoko talama. Panja sango ya Congo, émission munene na kati ya Congo. Ozo pesi la masolo ya solo. Donc bisonya so simanango 999 panja sango ya Congo et dino image. Et dino image panja sango ya Congo, bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo edino imanje bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino imanje papa edino imanje ye azwaka tina source ata fin fond. Tour du monde edino imanje panja sango bilili Yekola koloba vérité mama Pambo makiadi Francois lobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino zabolo edongolo miso Okoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde? Bakoli moi Tour du monde edino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens Yanga mote Edino image Panja sango ya Congo Edino image Edino image Ismaël Ntimba Panja sango ya Congo boni mon vieux Tokos ça fait longtemps Isma grave papa tout le monde a kala vraiment canal surprise qu'on a compris beta moi tourna Gaëtan Sandouk de la champion à Savini mais surprise to kuta enayo bonne santé Tokos mais là on s'appelle là qui est en fatigue pour tout Solomon Mouké hein Solomon Mouké ah Masolo vraiment bien Masolo Tokos pendant ça ma Congo tout suite continue ça na biso là na sana Ismaël Ntimba za accompagné na Gaëtan Sandouk au boyebi code ya Europe hein Gaëtan Sandouk là tout le monde champion du monde champion to bengi champion de Savini toujours atika bandiko na été azo accompagné kaka Ismaël Ntimba peut auti Kinshasa ayeli biso ba nouvelle à Kinshasa alors yamba bande mission na ngai bambote kandi zalaka mama Irene Bengazi mto sala po panda sanga Congo ekelibuso venanga Adrien Mukiadi le full boss nde zalaka ka pene to solaki alors Ismaël Ntimba neni santé pepele Tokos santé Tokos hein toko anyama nouvelle ni biso na Kisasa nouvelle à Kisasa ils a vraiment temen mingi na repesa même sous nouvelle oyanga ona utele nango Kisasa makamboleki kitoko et mamnya so bien donc ngana Kisasa ça na kende la ba faire na sala kuna mambo ebele donc funa za souvent na Kisasa donc yangwana ça fait longtemps Ismaël Ntimba bunga bo Ismaël Ntimba to yebakio na makama musique mingi suka album ebimi to ka Ismaël Ntimba mais Ismaël Ntimba il y a un moment Ismaël Ntimba yo kana sauter na comprendre peut-être pourquoi yo kana sauter na Paris peut tout le monde a raté to éviter choses à la puis to comment kini ndinga ocho le baké o tikin o saki na boloko le quoi mon message on les a na Paris so to monde motote se kana boloko ya na tuna na yeba na yeba Ismaël Ntimba mande faut comme belé même so na boloko te mama boloko anto tikango na ba 2000 tout ça sona batamba boloko te zomona tanto zokola photo lingato pensa rapport wana bana kobongisa venir abana donc na minute oyo ezaka to bongisa venir abana deuxième question ezaka to tunanga na ma musique nazala souté na yoka na souté et Paris na mona na souté moni Paris to tikeli ba obaye ba obayebi ki tozalaka ezaka ndeti se mwana zobotama
biso da to kolara déjà photo ça ni to ko sanga na suna bana te to tikela bango tana bango po bana mwana tanga zo kolara 3 JT tanga koma 3 JT so komo kanga mané 3 na tina bakidi ba ko manquer au respect donc to tikela bango temps to komo boule sko marambo ya vie mais na retirada nazalaki te nazali vraiment temps ya komonana te parce que mambo lekaki belé vraiment naki coincé par rapport à makambo na ça na niveau qui ça mais ba champion bazalaki tout le temps to baoza ba nouvelle mais là héritage à la fin du mois tozala talaka biso retirada ya album makasi pe ko beta makasi album ezana onte mais ba concert beta mama bien zo salama yo moko je crois que tu as concert moi ta premier concert na betaka ba CD tekami yango to yoka mais na minute oyo mutakangi masolo héritier mutu muswate pona yo Ismaël Ntimba mutakangi masolo héritier wata c'est vrai nga ma pona nga mutakangi masolo héritier yo confirmer ngo bon tinga mala confirmer nga pona nga panama kini mutakangi bongo Fabregas te na ebiete te na ebiete na ebi Fabregas te wapi o ayemba ndeti ya sala moi si boye Fabregas kaka le métier noir te na ebiete na eberité watanabe Gogan chef na bango le chef na bango nyonso la génération na bango boss na bango héritier po ba osenga ke bambongo na ebi ne héritier boss na bango ya solo la makamozela muto tangeli ngai wana na ebi tangeli yo Fabregas parce que le métier noir o sala ya mado mais o sala ya mado ce qu'on se rappeler héritier beaucoup là on a parlé le 1 an nous le dernier coup d'aro ko kana héritier te tala retirada mystique oyo kangoti moso bimi oyo kango zo temps que de studio te mais champion yo kisinga petit na biso Tony Boy ayo kisinga yi donc na yo ki ya elengi na zo pe temps okutane te po ebika omoni soko okoti déjà retraite oyo kanzambe o concentré pour le joyeux cause nango besoin mais na silisi na bimi donc c'est nzamba sungi azobomba biso kaka et azo la fin du mois et après quelques jours on s'assoit dans studio pour na ba dédicace to zala wana yo bengo boy na yo Fabregas yo bika wa héritier watande mo continue bango mais nena yeba relation ni gens héritier wata et ya liboso héritier ponanga batu mususu ba héritier impoli héritier boy nga ponanga lazo mabima on héritier héritier boanga na album nazo lo bango na pesa ta 1 centime te yemo so ota l'émission royoka tozala nika na studio nenga to bako solo na ye abana ko tumbola ngai ngape kuna bi yoko boanga bongo mama wabi pona prouver na beto bongo ako héritier ko tsanga na studio na marcade na kota Vincent nazo yemba habité Vandana kota pe bakakol na kati babi Vandana na vandi pe akoti ça là même pas 5 minutes à bêta vocal abima to ko ba vocal non a bêta vocal de vocal wala chérie tout ba bien wana vocal héritier raté vocal héritier jamais à fouta na vocal ata moko jamais fouta na vocal ata moko donc il vocal héritier raté donc mounio ça bien ba chérie ba lelango fort mon ara ba chérie na kini donc muto e binga te na c'est pas so o ba tama mke ko so o se venu na te moninga na musicien te mena o meka balanda pala sama ko ba c'est pas étoile d'amour la fille à longue jambe a c'est là bon abeta Ismaël Ntimba nzambe kutumota sala motema akoma koka mwanga donc na kutelekela ngai donc nzambe asali motema akoma ngal la bisenga bi osala kana idée on pour tous anoka même pas 2 minutes to koti na studio obetielo kwa bonga kutelekela ngai c'est que Joe azana mutune da ordinateur okoboule loko na ndeni atayo moko panza sangwa Congo donc siko yango na penza na mono défendre na ba façon tout yango na redéfendre te ndeni pour na concert nyonso abeta na kin omoni ya des musiciens tanga boaki yo awa tanga komi na kin so comme na vocal na yo atie komba mutu mususu Edino photo image na Paris Edino photo image na Paris
Et c'est qui pas étoile d'amour, petite sœur Nava dans la Bordeaux, hein? La fille à longue jambe. Et puis, Babengala dans la maison mère. Il paraît au Kim Saba danseuse. Est-ce que c'est solo? La maison mère, Moutaro Bengala nga atteint. Moutaro Bengala la maison mère azate. Tozala ki babi ki moni équipe à balé. Baton ba ebele. Mouna Moutaro na joueur na sepelaka. Pas comme cette équipe wana. Nga so na gi na maison mère parce que na wa sepela na wata héritier. Maison mère Moumaka wata. Oui, la santé. Oh, na bien. Na ba sepela na wata. Na yaki na kakol. Ozomona yango tozalaki. Parce que muto nga na ba Rolanda. Na ba sepela. O asepeli sanga. O abimisa ko moi Ismaël Ntimba nzambe mutasala motema auma ka moi. Nga kuto ya moso na vandi na lingana raisonner bulu wana ute nango wapi. Alongwe. Siko nga na otikala ka kuna. Funa landa eti. Kakola tikala ti. Te kakola tikala kakola a drumer. Kakola. Non, drumer zo belo rien. Non, alo belanga. Non, c'est pas que alo belanga rien. Aza mutu. Drumer abo anga na beta drum ta abo anga. Pour le leso rita bi ke vocal wala so bi ke le na beta na Ismaël Ntimba te. Abeta nete. Mutu kange pe azate. Kakola pas ko pesa chanter msuya bo kauti. Te mendeng ba faso rita beta ngai. Obina bogelango papa. Obina bogelango. Tu de lekela kayo. Lekela nga po parce que ni na vanda abeta na Ismaël Ntimba. Bachukwe. Bachu aye nango azongi tuna Ismaël Ntimba. Yango pesa mutu makasi bo. Te pesa nga mutu makasi te moni po misabu wako bongo donc ezobima na motema na ye. Ezobima na motema na ye. Poso wa boyi na ye. So abebisa pe kombanga wa bebisa na ye. Mais abeta ngango bien. Faut na la reconnaissant le 1. Na de reconnaissant po ata 1 centime na nga. Héritier pesa na asenga ngango te. Batu mususu vocal wana o babeta yo seko bimisa mbongo ebele. Bimisa eloko te. Héritier so atala boro yo. Aroye baki a jouer en tozakane ni un cas pas kakol, ni un cas na mouvement. Abetanga, abima esili. Ti akenda nango na ba concert nyonso nazala te abeta ngo. Concert mo ba uta obeta avant longwa na Zénith nazala te. Pe sa petite sœur nanga Sandra LS bambote belé. Na lala ku na parler na bayoka nzoto bien te. Ara na concert wana Héritier beta vocal na tanga beta vocal petit nanga Sandra benginga na butu. Ismaël Ntimba ngabi oui petit nangai ngabi ni na concert wa tasali yo ngabi tala siko ala bate beleti akolongola ne pa kobeta pe champion kobeta pe gaita kobeta pe n'importe comment mutu mais azozong saka kombo wana mboka nyonso akende Kisasa Angola place no babeta concert so nzembo wana beti azang saka kombo wana te ya 2 fois Elo nzembo ngobeta soute hein. Le son de mango zobeta soute c'est normal. Ouais les idéologie à maison mère. Ce que biso ce que tu là. Tu là toi to beta tu la retirade album zobini angaye zanga l'album wana Ismaël Ntimba to question nga ko kimi sala danseuse. Ni balinga na maison mère. Mikala ko clairci biso parce que eza tâche mo tikana na motema batu bakoma lo ba Ismaël babengana ye po kimi sala danseuse. Ya solo. Kokimisa la danseuse tokolo banini moni bana na bana batu mwana tanga leliki Edino photo image na Paris. Edino photo image na Paris. On est monsieur Labiso Ismaël Ntimba pe 6 mois wa précision na par rapport ya ndenge alingaka wata malgré tout kakol abeta ne drum donc ya la ndine côté ba ko boke na mulungu quoi donc kakol pana est ko importance ya sauter parce que wata satika na maison mère mais kaita sanduku yo pena bien na maison mère lelo combien sont pas héritier non héritier toujours moi na bisoti maison mère ya lokola to yamba tout le monde 20 son nazal rola papa abota bana nde monanga gaita sanduku na papa na bota bana belé ça veut dire héritier il fante toujours à palin Maman sananga ba olo ba oya bango. Pardon, geta sandu. Le so ba héritier aza mon a parlé. Mais ya ka bilimo ba bobe la kipe suma. Nanda kuna biso soto lobi 12. Ba tutu ba ebi.
soki toyebi 15 14 bato tu bayebi eza na ndenge ya bato baprêtre oyo baprêtre soki toyebi mwana na biso toujours papa alobaki mwana oyo abimi akei ata ndenge nini aoyeba mpasi autaki so alalaki na etoko aozonga na etoko ventone oyo réponse na ngai nga na mwana maison mère ya libela me banda Bill Clinton akenda nga mpe sanduku nakenda mais Gaëtan Sanduku Bill Clinton akenda Gaëtan Sanduku akenda mais komi traître nakomi théâtre te mpo parce que bango nyonso baka bana bango nyonso bautika na maboko ya Ventone nde moto abota bango ye te aka komone le roi de la forêt Ventone ve na nga respect belé mon vieux nalingako trop margué par rapport Gaëtan Sanduku ayokana même pas na litoi voilà quoi mais bana marquitonche tchengodi bende mukolo azonga na maison mère mukolo nga peso na te ba pate nanga na confirmer na maison mère mais taki marquitonche azate Bill Clinton nga pe na longwa parende mona masanga isma lobi wata banda longwa ye pasala nini ye pachola ba mutawalanda ye wana nga pe mutuna banda olanda ye wana normalement mutawalanda susu na maison mère azate à part yo Ventone à part yo mutawalanda so azate ça veut dire papa ya bana nyonso ça dit bana so babimi mutema likunya zato fongoli bango de ba porte fabugasi ye wana ba porte ya polele a on danger idéologie Ventone ayo bonde la papa pa yebi Ventone ndimino fabugasa nga tana na binga papa nga na li Ventone nga bana Ventone biso baba na pototi na male roi de la forêt ma nga mikili na boya mutute Fabregas coup de chapeau nzela na mona zo qui est bien forcer toujours musala zo kende mais tozota retirer d'apport retirer d'année na yokeli litoi nanga oya Fabregas oya héritier na yokeli héritier na mona comment ça passe ça veut dire moto makasi ça va passer yoki litoi moko wata litoi moko Fabregas et comment ça la litoi passe nini esclairci bala mboka bala pendant ça ba parce que tout le monde zo bomba na quelque part panza sango na yebisa yo héritier na yebitene na koloba na été pour na comme héritier na inde pour na expliquer maison mère ça veut dire na roba Ventone na yebitene na koloba bano boti bano ba makasi soki toza penza na nzela Gaëtan Sanduku aondima na ye wata donc asalika moi geste kaka kini tandima Fabregas mais andimi na wata bon champion to komi pa na yo moi le Mbappé asuka po to kabona parce que to solo pe momingi il y a rien à dire pour na soirée lelo bisotu ndenge balobi tozali awa ba prêtre ou ba prêtre te to aliawa Junior Senda absence mais toujours na pointe to sepeli biso nyonso tout il y a rien à dire retirade à toujours Stomy Boy héritier Watanabe Loboko on est ensemble la famille il y a rien à dire so normalement ba prêtre sur la télé donc bozaka pour héritier Wata non c'est pas ça il y a pour une question bongote parce que yo Wata Ismaël Ntimba Wata Savini Wata boya te siko ezate ka pose la kaka wata ngai ebite bozola na libango quoi non même pas ça dépend à vie boya te we mutu eli mutu ningi azolobele netinga ezate wata muta talent amona talent non tu surtout tele ndeni ngana papati na roboya jamais mutu toyoka borobima pour donner la yokeli yango ça déjà moto danger tu me nga Gaëtan Sanduku na oloba parce que assez musala na ye tu vois ça veut dire 20 ans azela vraiment ko 20 ans de dasuko maboko azela batile bilo na mesali ya quoi à sentir vraiment na petit wana beti biloko na ye moi na ye wana retient beti fort. Merci Gaëtan Sanduku mettre le même appel à moi le ba parce que il peut n'habiter sur peka sentir peka ya wata je sais même pas non même sentir ya wata mais ngatos na éclaircir le mot ngapenda chonete nga mukulu mais wata na ibi pena mukulu tipe akipa chone ngande pe alongo lelo mais m'apprécier na mebele apprécier wata na mebele quoi après ezata na ye oppression ezata na ye ezamaka munaye
toko digérer ngo na ndenge moko mabe te topesa chance quoi wata penda azokende na ndenge bien. Merci maître le mama bino tu bozo pesa chance mais le rompena ebimite to na mpe to kangote bozo kumisa yaka pona ko luka nzela libango quoi na comprendre bino te bozo lo baka o wata to pesa chance wata le kwango danger maître nana ba dernier mot na dernier mot zaka ke bozo la retirada na motema kofungwama pour hériter Betty Bachan ayembi bien na yoki na sekara po bango nyonso bazana saki panda sangwa Congo bazana saki pour hériter abeta fort yomo oyebi déjà que alelisa ba chéri alelisa ba momi balelaye ba chéri balelaye akobeta akofrapper fort donc na mona suki na ngana moi dédicace ça la répète na pesa na moto pas massa junior senda massa na ngai wana ya ngai champion de Savini wana bo sanité na quitté na ba studio mais nyonso ezalaki ke l'équipe boy na musika na ba oyo kas Tommy Boy petit na biso ya kati dans tango wataza wana foya zala donc so ba toucher ye ba luba ye et donc on toucher Tommy ba luba ye donc tala ba toucher moi na balu donc tanga benga balu ezande nini donc yayo ngwana Tommy Boy continue ozalara na wata malgré biso pe même si moi ba temps ezo permettre te mais to ozalara kaka check fou bambote belé trésor abichu bambote belé Gaita Sanduku tozane abona pese kudumote yate pobuno mo moni déjà ngai ya utikini bana kini mutu boto zane kala mingi te na kini yeyo ça veut dire Ismaël azongi na mboka ngai pe na ekutanga suna 91 ça veut dire danger to beti dieu tara dieu Ismaël champion de Savini Gaita Sanduku 0033 Junior Senda na ebteni na rolo bebele quoi hein bambota danger na bana kini ba prêtre ne ba koto 91 etondisi ba prêtre baza koto yo na pesi bamboto na ngana ve na nga wili musheni koda kini quoi koda mboka na kini Bigi na bosa internet na Savini mais na moni Bigi te na tuni champion nga bi champion mais na mona Bigi wapi abisinga non Bigi abeta et moi tout côté États-Unis mais azoya donc Bigi yayo ba moto ngwana ebele donc mais na mode champion se dit que na moni yo déjà donc yo yebi ba quatre héritier pour ça déjà yebi ya lo bezate yebi mais yebi na yebi que la retirade ozali na yebi que na retirade ozada ba moto ebele. Merci beaucoup Ismaël pena Fodi Kabalix azaki na biso longo na plateau pendant sango Congo les alaka kaka pendant sango Congo ko na Savini babi o mabele mame babi kalate ba match peso banda Gaita Sanduku na pointe Junior Senda salam oza pona ba salama basuka to pesi ba mbote na biso na ba oyo ba otala biso yo ba grand prêtre maire à Palais ba salama danger au code mboka na pesi en direct de London petit nanga Sandra Muluba code mboka yo na pesi victoire Sanduku ndeti na victoire toujours. Malobi maman Irène Bengazi auto soutenir par le Congo moralement financièrement Didier Sahel photo ka vidéo balobi voilà ça mettre so sakali pokoi photo ka vidéo Ricky service babi full boss patron ya mwana muke azala makambo na ye so teteme meka omo na makambo na yo balobi toujours champion de Savini babi muto simba azo coacher biso na kata Savini ezaye maître na biso champion de Savini talaka de moulayi so meki okwei osima makambo yo balobi Ismaël Ntimba maître de Lilo Mama Sylvie Chika Mama la chance fille et Marvi tout ça pena Judith Sebo na Lyon Willy Kalou Mendes ala kaka Jeje Ntoto Yolande Matondo Karine Yanga exemple Mbani ba petite sœur son des ala kaka obosima mouvement Magui la balançoire petite sœur yobi kaka Chantal Ebola sapé de Noël yobi et dit une image na pointe tout le monde a sous blanc la biancé nazo mona ya jope kakwama ya jope bakaki basolo na Zivizi na Esol Jean Bosco Kalo babi muluba mwindu
kolo anniversaire moluba mwindu na pesi pe mitano na yebi ke yo soutenir nga mikolo ya ba matériel bon ninga kolobela lango te pendant sango Congo tuzaki na bino longo lelo to sepe na bino longo balobi sans oublier mon amour jinga yo yebi kaka de Savini mabele mame j'ai moyen pas comprendre oh Robi Camara, Alexis, Edino Image, Panza Sangoya Congo, Edino Image, Edino Image. Ouais. Beggy Sente.